Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous avez signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Voilà, tout ça, vous avez katikati ya moi pour que mon problème que vous avez banda merci d'avoir abonné sur Sarato TV. Confiance pour la publicité au beaucoup plus de ce problème que nous avons à faire de bénéficier de cela pour comprendre les mille bannes à mille quoi. Tout ça, on a mis la macala, banane macala, nous sommes dans une panne et on a beaucoup ça demande déjà la mode là. On a mis dans la carte de la macala. Vraiment, pour recevoir la micro la vie sur Sarato là, la micro de la macala, là on commence à passer à quel niveau là, ça va être pour là, pour nous pas, pour nous amener, pour nous amener. Là, bande ko nyonso bakolanda biso na Sarato la TV tozali bongo na place oyo wapi Jan Makila azali kovanda nazana ndeko na nga moko ya mobali azali liboso na biso ndeko bonjour mes condoléances oko se présenter na bande ko bakolanda yo kombo nani okolo ba makasi ok, voilà. Lelo sœur na yo Jan Makila, relation na bino ezali ndeni. Azala sœur mo o akolo mona biso masoni na metali écran. Metali écran la comme na sœur Diane, et ça la biso bana venir bien, bana makala bien. C'est la chose de passe d'abord à ça na surtout c'est la chose passe makala. Ba témoignage ni koza na ngopo na Jan Makila. Ba témoignage na na passer. C'est azala sœur mo vraiment ce qui te sengie mukie a opesa biso. Vous en avez un piaka après ça biso kaka ni fiske ya mukie pour na baleki na. Parce que oh ça la biso le kasser na biso kufika ka boye. Passe makasi. Passe. Tu nous donnes babuna on va te ça na passe. Merci Yaya. Toza na souci ya makasi oyo nyonso bino kozoloba tozoyeba ndenge bino kozoloba na biso toza na souci ya makasi papa mama oyebi ke souci wana eza partagé biso mpe na part na biso souci eza makasi mais jusqu'ici tozoyeba te qu'est-ce qui a occasionné eloko nini esali po sere na biso lelo actrice na biso bien aimé akende kaka boye na age oyo est ce que abelaki problème yango ezalaki nino juste ozela bana bayebisa bino ngala nkoka na ngai mpe papa vraiment voilà balande bakolanda biso na Sarato nakoka te papa comprenez un peu les alors comprenez maman ça vraiment émotionné par rapport à liwa ya ndeko na biso akoki akoki koloba te parce que kama oli artiste azolia kaka ba artiste oya mutema likundu bazotika nozozo ya malamu
bato bambasu bazobwaki na baninga bambasu bazotika na yo zozo kaka ya malamu mabele dodokolo papa mabele dodokolo artiste eza kaka te bacomédien te kende mpe na mboka mosusu kende mpe na mabele mosusu tolembi bino tolembi uti kozwa shako kala te mindondo akeya mundu ere akeyi bato bazotanda maboyi lebe komituri ya diane mama filme ya suka na rate ke ezalaki mokolo oyo tolingaki tosala na yo na milo tolingaki tosala filme ya suka na yo na milo diane ifale nasala ta filme wana namonaka yo ata mama olali na ndako ya nani oyo olali chambre ya nani oyo diane alali diane pete eveka ye pete eveka ngayo oyo na ye kolela yo diane mama na ye kolela yo mama mwasa peme mwasa ambisha koti mabele mwasa longa shamba kai mabele zafu zoto opesi diane te merci te diane apekisaki likolo na yo nzoto diane atiaki stile olingaki diane alatisaki yo bilamba ya she nzoto diane akoti mabele mpona nini libumu nini ya mabele oyo etondaka te libumu ya mabele ozotonda te ozoza kaka baartiste diane mama nzambe aboma molimo na yo pema na kimi nzambe aboma molimo na yo pema na kimi diane okotisinga makala oyo nayeba te oyo nayaka te nasukaka na ngao diane nayebaki aveni oyo te nayebaki mpo na yo diane nayebaki aveni oyo te nayebi mpo na yo bino bayibotikali bobongisa mitema diane akei tosungana tolukana tolingana tozosila mpo na nini moto oyo asala likambo moninga tolukana tozosila baartiste comédien tozosila nzambe dodokolo liwa mpe dodokolo liwa dodokolo naleli lisusu nalobaki nakolela te naleli me kolela na yo ngai te diane bakokunda ye te bolakisa nga place nyonso botie diane bakokunda te nga nasambela diane azonga diane akosekwa bolakisa nga esika tombo ya diane ezali to esika botie ye na morgue nini bomemanga na tombo nini bokotisi diane resurrection ya nzambe lelo diane atobeti combien de mois na morgue okokundama te nga fona sekwisa diane fozonga mvi diane lazare asekwa lisekwa esuka na lazare te nayebi nzambe oyo nabatelaka bangomba wami kunu ngai chipinga baloshi peti eveke mokunu na chipinga baloshi nalobi balakisanga esika balalisi yo na ndako nini ya malili diane okozonga diane okokende te diane okozonga nga nalobi diane okozonga zamba lola osekusa lazare bafutaka yo nini na fami na bango osekusa lazare bafuta yo nini na fami ya balazare nzambe pesanga makasi lelo diana tabayali balosomi lela na ba masango osomi melela ngai oyo mokolo video me naleli yango ata 50 fois te makokuta na tiktok moto azozwa kaka nyonso bakolanda biso na Sarato la TV chaîne na bino ya qualité kana na sambela toza bongo na matanga ya Diane Makila oatseli biso depuis lundi na 17h vraiment ekosala passe na sa bongo devant petit évêque azali bongo pe artiste comédien tout me resolo la ye par rapport ya liba ya Diane Makila par rapport ya makambo oyo ezobima na kati ya réseaux sociaux par rapport ya ba prophétie oyo tokoyoka ba kopesa mpona ba artiste comédien qui pas allé artiste comédien évêque mes condoléances. Bonne nuit. Voilà les autres mots qui comprennent de Diane Makila. Un mot encore, il y a Balando Bakolazio.
par rapport au niveau de toza na pasi tozolela mama Diane Makila oyo nga nayebeli ye na nsima mama bino nayebeli na nsima mama bino donc toza na groupe amigo bengisaki Diane Makila aya totourne filme moko ya bato libanda ya mboka mokolo batie tournage nga nazwi kope moko ya kokende ya omes na bandundu nakokende na bandundu nakendaki nakataki kojoue na mama Diane Makila en tout cas mokolo ya liboso nakutana na Diane Makila kobanga Zambe eza teke mpo naza na madanga to nini mokolo ya liboso nakutana na Diane Makila nasanteki ke esengo moko mutu moko aza nango tokutani première fois eyambeli nanu ya Diane Makila yambanga na amigo pa mama Milu ebangisa ngai lokola tomonana nakoma kokenzela li tomonana le wapi kaka premier jour boy bana moko ayambi ngai elekela ngai en tout cas azalaki mwasi esengo na libela mamo ya melisa mwasi. Merci. Lelo komona liwa ya mama na biso Diane Makila ekobenda ba problème ebele na biso surtout pour koyoka basimba ba oyo bateki ba voice ba biloko komona kobima ebele eza pona nini oyebaka ngo ke mutu oyo ayebana soki akufi bokoyoka kaka basango ya kosoba yoki omoni te toza boye meme ngai oyo lelo oyo natie zolo likolo liwa bakimaka ngo te omoni nde totambolaka boye ntango ozotambola ozokende omoni zolo liwa yango totambolaka na liwa nde totambolaka na liwa bakimaka te nde tozalaka boye bastar boye soki okufi kosatande teke bakoloba makambo ya malamu mpo na yo na makambo oyo osala te bakobimisa ngo osala na makambo oyo oloba te bakoloba nini oloba yango famille ya Diane Makila fo bazala motema munene tokoyoka ebele soki olobi ke ofongoli kaka litoyi nayebi soki oluka tichiko to te okosokolo lembi nano oyoki te ti bakunda Diane Makila okoyoka baversion ya makambo kongo na biso oyo na bino bato ba YouTube oyo na batitre na bino bokomaka bino bozwisinga problème na muyombe gauche boyebi yango bozwi maseke botie muyombe gauche maseke muyombe gauche nalobi ndeko wana azwi batitre bino bosalaka batitre na bino po totala bino makasi bozwi muyombe gauche botie ye maseke botie ye mokili muyombe gauche kuna siliki opeti eveka fingi muyombe gauche mama nde tosalaka mosala oyo apart mosala oyo toza na bédication toza na bafamille nakoki te nazwa tata mokolo lokola muyombe gauche na finga ye muyombe gauche nga nazoka bapota ya kotala muyombe gauche baseri wana kutu nga nazosala nanu théâtre te wana nga nazolata basuvetima na mutu na pakoli makala nazotambola na balabala kine telemi nyawa lesikle nazolanda nani papa mangwau me muyombe gauche deja azalaki na tevi muyombe gauche nasuki na ye ya pembe bon na mandefa pembe ngana kende kaka naloba mamoko muyombe gauche longwa oza tata ya buzo papa seke na fingi tata na biso voilà lelo ba prophétie zobina ba prophète Ezekiel ba prophétie na bino bozela kaka te botika biloko wana na kotelemela ba prophétie wana alobaki pona mama Shako kotimba alobaki na ntango mama Shako akufi apoye aleki alobi apesaki message omoni tala message alobi ke nazomona liwa na ngambo ya artiste comédien mwasi akokufa bango bamonaka kaka liwana baliwa ezongaka na bandako na bango te kaka na baartiste comédien mikolo oyo prophète oleki na tevo olobi liwa na baartiste comédien ngape naleki na tevo liwa na bandako ya bapaster wana mpona nini bango bazoswete kaka baartiste comédien mpona nini bamonaka bamusicien te baartiste baza kaka bacomédien batalaka mpe bacoiffeur batalaka mpe bapeintre nzambe alakisaka kaka liwa mpa bacomédien bamonaka liwa mpa baartiste ya bafootballer te botika babétise wana nzambe amoni ayebi kaka baartiste comédien nde bakufaka bozolimite nzambe mpona nini tosilisa nano likambo ya prophète namoni mwasi mosusu prophète alobi ye avandaka
soki moto akufi fa solola na bakufi mama lokola sololaka na bakufi kende otonga ndako na yo na tombo na kinkolo evandaka kuna osololaka na bango mpo oyo oza prophetese ya bakufi oza ya bato bomoi te mpo oyo olobi motu nyonso akufaka ayaka kopesanga message nzambe moto apesako message te bato bakufa bafani na nga boyoka nzambe apesaki message te ye alobi soki moto akufi ayaka kopesa message amoni Diana azalaki mosika natelemeli yango mpo ye bakufi moto bayaka kopesa ye message soki alobaki nzambe moto apesinga message na kotelemela te lokola alobaki ke nini ténèbre eza kaka na baartiste na baartiste comédien bongo na bamusicien ténèbre ezalaka te natuni bino mpe bajournaliste mpe boza na ténèbre mwana mwasi oyo mwana mobali oyo bakangaki ya youtube na bino journaliste na bino ya youtube oyo bakangaki na bolumbu na ye atie munoko lokola pota ya libumu oyo balakisaki ye na youtube na bino oyo asali soki sex tap aza journaliste asali sex tap bozolobela yango te mpona mpe batuni ye balobi tomonaki ozosala sex eza cope na ngai cope na yo na ndenge otelisa mbeko na moto maboke nani toyebi elewa na groupe nini nakotanga kombo na ye nakotanga kombo na ye soki brodiki soki rodi ntango alobaki cope na ye bino na youtube bobombi bofini mpo aza ndeko na bino mais soki ezalaki ya bacomédien bino wana na bamicro lokola bato bazokekata bilanga bozokende mbanga me bolobaka mpe ya bandeko na bino baza na botabu bozoloba te toza na matanga tozonga sikoyo nga soko oke na gauche nazongi na gauche ke na droite tozongi na droite cipinga baloge azao matanga organisation matanga bomoni bato bavandi moto oyo akufi aza moto ya moke te Diana na parmi bafie oyo bayebani Diana aza na kati tokoki kolela Diana lokola mwana soso te tolekisa ye na cimetière lokola ndeke te Diana fo basala organisation mpo tolela Diana soki mpe tokolela na imika bapesi biso imika soki tokolela wapi bapesi biso place tokolela Diana oyoki eza te Diana bozolinga bakunda Diana mbangu azalaki na bebe komona chaîne oyo elekisaka théâtre na mboka na biso eza chaîne moko tanga kombo nango chaîne oyo elekisaka théâtre eza mibale eza ebele mais chaîne oyo elekisaka bato kaka théâtre banda ntongo ti mpoko eza biso tv na top mo voilà biso tv tozomona ata kotiata emiloni ya Diana makila wana eza te ata kotiata ke souvenir ya Diana soki nga nazalaki sokoda lokola aboyi kotia mpe foto ya Diana ya matanga aboyi kotia foto ya nani boye soki nazalaki sokoda nalingani naloba mokolo na komona image ya Diana na tv wana bokofutela ngo mboyo ekasi foli baposte ye biloko ya Diana ebele eleki nde na biso tv toloba te biloko pene ebele ya Diana eleki nde na biso tv tous les films makasi eleki na biso tv mais mpona pozwa kaka foto ya Diana otie na se otie kaka biso tv player soki Diana elongoli yo nini komona bachaîne youtube ebele okutu pa même Diana leka te bazotia yango nalobi ekolongolo nini Diana azalaki de tete aza journaliste aza nani comédienne tosalaka makambo oyo lobi esepelisa mpe biso merci petit évêque message nini okolanse na bayebanso balandaki yo par rapport ya matanga message nakopesa kaka na bandeko na biso tolingana ya solo nalanse kaka annonce na ngai ya bolingo baartiste baza kaka na Kinshasa te na mbandaka na Kisangani na Ituri na nani bacomédien mpe bazali boyede biso bolukela biso espace moko tokutanaka toyebanaka
oche mpona ni solo on a eu artiste bakutana yo ndenge solo bakutana bakutana nalobi naza na association nini na mipelela na mai ya bushi association wa na bana otangela yo ATPC naza kuna te fondation tokanisa naza kuna te emonu vivant kuna nyonso baponaka bilongi oyo bato bayebani nga nayebani te etanga kasi naloba eloko nyonso kotanga ata 27 plateforme nalobi atotangi yango 53 ngai naza mai ya bushi natelema na mai na nga moko nakosadere place nini awa trouble nakende nga mpe nakota nakoma cimbondation tosala lifolototo voilà merci prophète soko ke mpe na baplateforme nyonso kokuta trouble na trouble siko nga mpe nakende na mibwakisama tosala nini lifolototo likamfu ya ambulance fallait bato bayeba baterme ozobimisa lifolototo yango obengaka pondo limbondo keno tuna bangala babengaka lifolototo merci zamba pambola mutu nyonso bolinga na basi mibali botika na bambasu botika na mitema likundu botika nyonso na mabe Jésus revient bientôt oyo azoloba na bino eza petit évêque mukuna chipinga wa baloshi miande ya kalakala tumpu ti alelo chilobo nazalaka na mutu mobimba ndio monaka ngai awa mpona koma batalanga na France na États-Unis nalekisa mutu nalobi verité nalekisa mutu nalekisa mutu na croix ya Golgotha komona ye Yesu Kristo mutu oyo aleki bato nyonso yo lekisa 27 personnes nga nalekisi mutu moko aleki ya bino nyonso sikoyo yo kende nango kulukelanga kiso ya okukuta chipinga baloshi atelema bo azozela yo chipinga baloshi mianda ya kalakala ni alelo nga mpe nalobi nazosala chef ya banani ya bacomédien nalobi nazosala chef ya bacomédien nalobi ke nazosala chef ya bacomédien oliaki omelaki osalaki nini nalobi kaka nga nalobi chef nateke mutu te natangi kombo ya mutu te convocation naloti convocation 3 fois nakotanga kombo ya mutu te mpo oyo akotikela nga na se ya pona mpo nabimaka mingi banda ntongo ti mpoko nayaka na ndako 23h convocation kotelengana nango na maboko policier titre liboso ya ndeko na ngai mwasi mama bonsoir mes condoléances oko expliquer bandeko baolanda yo ozali nani po tokuti yo na matanga awa mpasi na motema azaka peti ya quartier moleki moko boye opesa asalaka bien opesa asolaka kitoko na baleki na ye so amoni mabe na baleki na ye akokantika leki bongo te fo aloba sikoya ya bongo tozangi kaka bosentima tozangi basouvenir nini ya malamu oza nango mpona Jane Makila ebele neti nini bambolamu eleki ebele mama yango na koloba nango na koloba donc azalaki yaya moko aza bien malgré tout azalaki na caprice na ye na makambo na ye mais oswanaka ya banini nayebeli yaya na makambo wana te nayebeli kaka makambo ya conseil yaya moko apesaka conseil yaya moko ya don namona eloko oloba te basika po totikali na bana atiki combien de bana azalaka na bana mibale mwasi to basi to mibale merci liloba nini okoloba na bandeko bakolanda yo par rapport ya liwa ya Jana Makila bandeko bakolanda ngai te natiki bana mwa misala na ye asalaki mo ebele
moi impisa mosala na ye asalaki famille ezali atiki bana atiki mwana otanga na moi impisa mosala na ye asalaki famille ezali botika libotana te bote etikali na pasi mwana bango yasukala na kolima mingi nakosona. Merci maman. Mais le mokolo motivation moto na etoloba nini gloire à Dieu. Vraiment en tant que grand moko je souhaite que obsèque Diana et les kandengeni. Vraiment to sengele grana. Il est bien et surtout toujours le bal de ma pour la sont comédien Koufi. Tout le monde a un tel ou tel qui écoute un tel la salle. Non, on n'est pas là pour tout ça. Si on t'a Koufi, tu peux nous amener merci c'est tout. Vous êtes pour ta Koufi, au bami, yo à salle qui boit, moutou boisson si boit, écoute un tel bacane lié. Non. Tout ça va me coller pour la sécurité des éducateurs ya masse. Donc c'est là parce que Diana il est très bien na kimia surtout na kulinganza mbilo ngwa. Merci beaucoup Titi Kiese moko ya bambia kana groupe sans souci ba impression na par rapport ya liwa ya Diana. Vraiment passe dans notre Pour qui ça mwana wana petit tout le monde dans le monde a wana petit ça vraiment ya pas talaka ngaka makala. Donc passe mingi on le besoin. Merci beaucoup Titi Kiese. Je me souviens encore, on a fait de l'amour aux Alakiwana, il y en a pas Alakiwana. Bah, impression par rapport à l'organisation obsèque. Il y en a une boisson dans la fête. Il y en a acheté, mais il y en a un salaire. Dans 8 ans, on tournait trop, mais on a eu le temps sur le mois de naturellement, on a un bébé. Parce que je sais comment ça nous a profité. Donc, on a un malade. Mais dans la Diana, tout ce qu'on a un problème, c'est que nous avons un quantité. Donc, tout ça, notre rose est là-bas. On va là-bas, on a biso, on a réunion, tout ça, il veut qu'on le batte. Mais quand on va quand on est plus mal à Kimia, Zambia pèse à Kibiso Diana, il m'a pas Diana. Peu importe, il y a des moments qui sont là, qui sont dans ma décision qui était donc, il y a important que les gens me qui il m'a rappelé ça qui se paye une la radio. Il y a un peu ça qui est un peu tazui, toujours comme on a interview Marina là-bas. Rien à dire. Marina là-bas, le dit rien à dire. Christelle Aloko, un mot par rapport à Liwa Diana. Je souhaite que mes condoléances dans la famille biologique parce que perte ya munene ya ebele ya makasi eza dans ma famille na yo atiki bana na ye nzamba pesa bantu makasi na bakende nango kati na suka donc eza mawa. On connaît un peu ce qui se passe ici. Donc, par rapport à Dieu, c'était prévu. Le mardi, on vient se rencontrer la famille. Arrivé à président Massou. La famille biologique, la famille artistique. Tant qu'on me voit, la artiste de l'eau, donc le président a commis pour qu'il y ait sur la famille, pour qu'il n'y ait pas sur la famille, parce qu'il y a des Pardon.
journaliste. Ya bato boye na balege bobeta biso boye atia tala le Si vous pouvez dire non, moi moi vous êtes sorti. Quand c'est mal mon qui on t'a l'année la semaine. Juste après été. Mais dans une parole. Pardon, c'est babandi dialogue tokati ba caméra. Chers amis, tokata parce qu'elle est solo ya filmer te. Normalement. Soki si nde ba sponsor. Tokata ba caméra. Il a dit qu'est-ce que maman binaka. Osa ibi ya libanda awa. Ouais libanda awa place ya mukeli. Libanda na libanda na awa nini ezali. Awa te. Awa. Bon, déclaration. C'est arrêt qui a l'eau. Mama yo fozo ngasima. S'il vous plaît. Bon, Bandeko. S'il vous plaît. Bandeko. Non, on ça m'a beaucoup. Il faut pas checker. Bon, on peut commencer. Oui. Bon, Bandeko, Tozoïf Sabino que Togoutiko Solola, na famille, encore une fois, pour tout ça, vraiment, dans Ndenge Malam. Ndenge Toloba qui n'a bino que parmi les matanga, ils ont facilité biso makambo, famille, en tout cas, baza très bien. Donc, toujours quand on a bango très bien, et ça à niveau responsable de la famille, na bango moko famille, vraiment c'est ok. Donc, tout le monde a boyé que famille a proposé qu'il bosso vendredi. Biso pe tondimaki, mais l'habitant toke na réunion et puis toke kota là-bas, comme on dit, bah faisabilité. Il faut qu'on soit à disposition, il y a réservation ici, kabako tokosa la matanga wana na l'esplanade na cinquantenaire, il faut au moins 3 jours avant, la disposition, ils ont que tout bakisamuke. Et comme il a samedi, dimanche, lundi, pesa, malamute, mardi, tozana matanga, veillé, et puis mercredi, donc le 22 septembre. Donc, bisona famille, tout ça, boyé. Donc, moutoumouba qui nous tient commentaire, exact. Donc, vraiment, c'est une fierté pour nous, bisomoko, que malgré ça, sangwa mawa, mais tu es kita et si quand compréhension, et ça malam. Veillez comme ça la mawa, puis président. Deuil. Le col a tokomi te prolonger. Bogoye bango. Pour tout le monde proposer à mon dingue, mais le col a jour, mais ce qui était plus important, c'est Yangwana. Est-ce que un programme soit comédien beaucoup lancé? Non, mais les comédiens, tous ces bango que tous en matanga. Ce qu'on a temps et tout ça, et puis, il mon coq et lobby, tu écoutes à 18h. Au bas, on a déjà avant, lobby, tu écoutes pas major. Comme ça, tu as un programme bien. On sait que lobby est le dernier jour pour les comédiens. Non, il y a un cadre préparatif, mais lobby est un jour comme un néné pour la préparation. Le reste, nous allons là. Voilà. Merci. Voilà, merci, président. Et voilà, nous avons là, Matanga Voilà, chers internautes, abonnés à Sarato la TV. Nous avons une bonne réunion, il y a l'artiste comédien, la famille, Diane Makila.
monisi vous comprendre que eh ben ya bozo ko na basha baninga alobi bien bofumenga te oyo nani ali bosoba monisi lere oyo kosuku koloba makambo po tosilisi kuna me okopesa mpo baimpression omari aza wapi baimpression nango par rapport ya matanga ya réunion ndenge eleki na famille biologique ya diana la présent derrière il parce que c'est lui le présent qui micro sur la famille la famille c'est une famille très réfléchie oyo bandimi ko comprendre biso déjà censé à comprendre bango bana vraiment très large au niveau travailler en collaboration avec l'artiste et je pense que maintenant la biso le cas bien tous les landiro na biso to rendre hommage moko digne de son rang ou azo mérité vraiment c'est mais sikoyo famille on travaille toujours en connivence avec la famille. Et si quand tu en tout cas, Bokoye Bayango, tu travailles en collaboration avec la famille. Et après, qui est parti, c'est basé sur la bonne famille, non. On travaille en connivence avec la famille. Base à la vraiment patient, vraiment informé. Lobby, il y aura la réunion. Déjà, Bango, qui le responsable de la famille a été mais en mandat qui monte comment autosoline et puis bango peut porter leur solo là mais c'est pas autosoline sur le bicuna par rapport à lieu escalini tokocha veillé mortuaire en tout cas les gens seront informés mais déjà tout est acquis nous sommes dans les bons, nous sommes vraiment dans les bons. Merci à vous tous. Les problèmes est que la famille ou représentant ya Libota à Sengaki tokunda Diana mercredi oyo alobi ntango mwa lisolo ekota bo suka totya vendredi totoka kokunda ye vendredi oyo eza koya nde bacomprendre que en tout cas Diana aza na famille mibale donc à part ya bango baboti ye Diana akomaki na deuxième famille na ye ya baartiste donc bandimaki baakorde biso mwa grâce moko boye nde alobaki bokende boyokana kasi bongo bozonga boyebisa ngai de quoi s'agit-il nde ntango toye lelo toku déjà ke ye moko na programme na ye na ndenge baartiste balelaki ke kokunda Diana le vendredi eza lokola mwana moko kaka ya moke boye vite fait bazali vite fait or Diana aza mokolo c'est quoi ye a poussé qui déjà selon parce que voyage na ye et dans la semaine prochaine a poussé qui mercredi déjà tant on commis bah il faut que acheter mercredi s'il faut donc il peut tout approuver directement que mercredi qu'on a Diana la semaine prochaine mercredi le 22 donc ça nous arrange en attendant ma campagne à Mike et pour donc nous sommes vraiment dans la joie comme on a que famille moko va comprendre facilement souci à l'artiste c'est tout la Diana ensemble bien que pas si ezali na mitema ata bandimi le 22 wana to kunda Diana mais bana pas si makasi parce que biso lelo tokole na bango elongo et tokende so tokondi Diana tokei mais bana Diana batikali bango bandeko batikali donc pas c'est kokondaka na bango vraiment il faut qu'un Nzambe asunga pour Nzambe vraiment quoi asunga de façon que ibota o ezo mwa kimia sinon pas si ça makasi ko kufa mutu brisque comme ni mutu abelaka to abeli on comprend qu'il y a okufa na mais oyo akufi ya brisque eza coupure salami donc vraiment Nzambe asunga bana ya Diana makasi bana batikali vraiment mawa libota famille vraiment faut Nzambe asunga. Oui, fondamentalement présent. Alors, on a bino du côté artiste. Est-ce que on mercredi parce que Baza président de la maman parce qu'il a fait des passes ça c'est pour vendre ça va tout vraiment prêt on dit mais nation du président. C'est bandi marana sonité tant déjà à disposition c'est que ils allaient déjà Corbière ils allaient place à Liboulou ils allaient bon pourquoi tout le baquet
tokobomba moto asa akufi tozobomba ye ntango ozobomba ndeko ya kufi tozobomba ye 1 mois 2 mois omona tension wana mpe ampleur wana mpe ekokita donc tokoki kondima te ke tobomba diana 1 mois 2 mois na famille balobi mercredi il faut tozala en accord avec la famille toujours c'est la famille nde jour oyo alobi biso tomoni ke eza malamu donc vraiment toba merci Dieu merci bacomprendre biso surtout. Oui, merci. Président Massasi tolingi toyeba par rapport ya matanga na bino na famille botie matanga esika moko bino boza na place ya bino ya matanga famille mpe baza na place na jusqu'à la preuve du contraire donc famille toza awa na ndako na siège bisika diana azali kovanda toza koya kovanda awa mais alors eza na bandeko baartiste oyo bamonaki o tosolola mpona matanga totiango epai ya major donc lero wana toza nanu koyokana nanu kotrouve nanu mwa terrain d'attente kwa boni kolongola baparent awa komema bango kuna oui est ce que ça pourra ou pas donc toza encore na équation mais déjà au moins pour un jour on dit le mercredi le 22 adopter là tokan déjà bien mais on est à biloko mike donc famille bakol baté to pas na siège ça ne va pas déranger ou bien ne va pas major ça va pas déranger mais je crois que bako adopter base à la quand on a siège na bango moi je crois que nous allons bon voilà c'est bon merci président merci Action. Voilà, merci fidèle internaute na présence ya artiste comédien nyonso na famille ya maman na biso Diane Makila otaki biso depuis le 6 vraiment ezalaki lisolo moko ya bien marque mosusu tolakisi bino te mais mpona koyebisa bino ki eza lisusu vendredi te ekomi mokolo ya mercredi le 22 ye mokolo port ya maman na biso Diane Makila ekozama vraiment tokoyeba mpe kasi vraiment botika la prochaine toujours na Sarah de la TV mpona koyeba activité mosusu mpona kolandela continuer ya makambo mosusu mais tokozala teke lobi mercredi lisusu tozala bongo lisusu na réunion ya baartiste comédien chez major zolozolo vraiment bameki kosolola batashe nyonso bayokani na ndenge moko ya famille ezalaka nde boye famille nde ezalaka nde famille moko kitoko vraiment tozolobaka teke tozoflate famille te mais tozosepela par rapport ya oyo tomoni par rapport ya baarte vraiment eza likanisi moko ya malamu vraiment rien que ya koloba mabe susu tosala nini tosala yango tosala toujours merci na bandeko na biso merci na patron na mama Sarah Tola merci na bandeko nyonso oyo basepelaka na baémission na oyo bayemaka baémission oyo basalaka bacommentaire ya émission na ngai na bino tobanga na merci na prochaine activité bye bye. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez un ciel moko. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah Tola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.